Oh, na métaphysique, la compréhension est chef de l'État. Il y a président de la République, il y a des mots tenant la réalité sur le terrain. Pour na ya zako kanisake, azandenge mona ba ramoko na ba David, ba Saül, azui ba Salomo, non Abraham ku te ya zo net ba cadre ba roi na ya kala. Azui pe ba roi net la Mésopotamie, ba roi wana obiso to ba ya kala ya histoire, il y a zo boulesco mara, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir plein. Attends, moi c'est Ndumba zaka consentante. Mais oyo ezaboité. Ezali que batu baza ko violer systématiquement la constitution. Ce qui constitution azaki moi si aye sur le européen ça te pour nyonso se beba. Tayibié, ayebié moke ezana ba ba benga abikila. Mais na Congo eza esute. Puis te ki ko violer la constitution, l'essentiel pour na bango fatibe. Ah keba. So ok pas biso mbinzo ba benga ke beton. Il fait respecter la constitution. Parce qu'il y a des gens qui violent na yé. Mais bato bakangi na bango munoko. Et puis bato babimpumbulu, oh bandeko babofo na nga benga babimpumbulu. Bango ba lo bani. Oh non, so bo bina ebo, Kabila pe asalaki. So bo bina bango bo, est-ce que mbali bo so muta violer constitution. Kabila pe asalaki. Baza ko encourager. Boy ko voter Félix Tshisekedi. Peuple a voté Fayulu. Félix Tshisekedi na Kabila bayokani na bondoki na se anzete bayokani bakei ko komisa Félix Tshisekedi président de la bengi deal. Si on a deal wana ba viola qui volonté à peuple. Non 290 pour ba msubi ba boyi ko voter ba legi mbo ba ko voter 290 tout ata 300 députés. Oh ba pesa qui 300 multiplié par 10 000. Vous imaginez 300 multiplié par 10 000. Maman, ça fait plus de près de 3 millions. Mais gratuité, c'est super plaire. Encore. Non seulement boloko me kolongwa na bokondi. Et puis ndenge ezali wana, il faut baza disgracier, c'est-à-dire que baza bateau ba boakela bango soni ya libela. Et en réalité Muto a se laissé corrompre au niveau de la sommité de l'État. Muto a la kisi kanyaka, ba sanctionnaka ye monte, même progéniture na. Merci Nabino Banso, Oyo Bosomba Fidélité pour la Kolanda émission Tolo Belamboka Congo. Bandeko Balandi émission Tolo Belamboka Congo. Na pesi bilombo te sekanyo sezwa mibino. Petika ete kimi enzombe tata e ingela o mabota mabino. Bo s'abonner encore une fois massivement na Océan du Congo bokozalaka de cité Pambate awande tozali kosala éveil à conscience, éveil patriotique ezali siko to analyser ka maïman so bazali koleka na République démocratique du Congo. Lelo lisusu na souci ya koyeba mayo mazali ko salama na ngumba Kinshasa na sika oyo eza sacré esengeli ete peuple azwa éclaircissement kasi na kuna ndela kati ya ndako wana o biloso boyebi palais du peuple tomoni ete ekomi na poto mobulu yango atolobaki tokima mbango kozola bino moto na mayele moto bino so boganga ki mama océan ale bolojwa ongala bengaka honorable apanzela biso nteke aloba na biso sembo Pambate to ali bobele lo boko likolo ko lo baete to ali likambo la motote to ko bundela bobele ekolo alors to analyser ndenge to analysaka to finga ndenge to fingaka mena simba nango to yeba tango to ko finga ya motuya ozwi nini landa yoka na simosa la commentaire na yo yambo vraiment na présenter invité la biso po etele lo pe atozali ko kota na mozindo po boyoka biso peto kokisa makanisini to ko sala pona kolongola ko la biso na litengo boye oyo lo baye moko papa ale bolojwa na kanyaka oyo zo sala maleta moyini l'état assassin na pese équipe technique mbote na oji de cam réalisateur ozali boko na sima ya caméra. Merci encore une fois à notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na directeur recherche et stratégique Papa Djei. Merci encore une fois la pareille émission Babiso pasteur Didier Lompinga Sango Mokonzi na la gloire Mobimba et mon ami de tout l'état Dieu ne le soit. Moto Mojali mama Jawa moto mozima mite assalamu alaikum na ba musulman langa e bino nyonso bisika bozali bolanda biso na bokebi anita babe ifoku yo moto boyoka biso bandeko ya fondation CA du Congo bolanda biso peuple congolais partout où vous êtes bobenga ki ebele la bisika ebele moyena c'était bino réalité émission oyo ezali bongo bonne année na bino pour bo comprendre nini esengeli bo sala na mikolo mitikali pour lobby tokufate bana ba condamné biso te ndenge papa le ba
tombola biso ba pikola yango ba boya kokunda biso pona bozobo to ko sala lelo mbote mona mboka mbote maman na ngai mbote na balandi. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité pour Pesibiso. Félicitations pour l'émission de ça qui a souka, dans qui appelle les belés, dans mon réaction. En tout cas, il a qui que Moussa est au ça makitoko. Félicitations. Et puis félicitations na nenge ba violenta kio, ils a kola kisa ke ba ozo apenda yo sérieux na mambo ça. Et a signe bien. Kobanga ate ba violenteur. Merci vraiment papa Alain ko encourager nga le sous pesa ngama ko banga mais na tombwami pambate makila ya bato. Papa Alain bonne santé. Oui, nzamba za osangolu, santé za malamu. Et là, ils pas si car que tension ils ont ko mata. Bato pena ba ebi ko matsa biso mafuta. Chaque jour il y a des violations systématiques. Ceux qui Congo ils a qui moi si je crois docteur Mukwege ngaza en difficulté à réparer parce que degré ba violer la constitution sincèrement ils a pas. Mais nous sommes là et Dieu fait grâce et je crois que Makamboane est aussi là et aussi la caractère. Merci beaucoup. Vraiment papa Alain na ebi etende ko uti koloba ete ezali passe ya violation yango na zolinga nanu o sembola penza ndenge bato la lokota ili fala sebala ba ko spécifier na makambango to pe bato bayeke ba ko yeba te poto ko mona ngambo mosusu comme lokola football wo tolali tolamuki mabunda kei tolali tolamuki bazo kende setamo mama tolali tolamuki bureau provisoire ezali lelo ko bengisa congrès tolali tolamuki corruption. Papa Alain, sembola na naza kotika micro la ngala biloko wana o détailler biso nini yali koleka lekolo Congo. Bon, eloko aliboso esengeli bato ba ezali que bo se laisser emporter té na ba émotion et puis bo se laisser intimider té par bato baza ko prétendre être des constitutionnalistes. La constitution n'est pas l'apanage ya ba constitutionnalistes. Ezali eloko biso tout oyo kanaki. Bangonde bazu ba formaliser des marches partant à ba technique na bango ndenge ba élaborer ba loi ndé ba sali forme mais le contenu de la constitution est ali arrangement entre le parti entre les individus entre la communauté toyo kana ki boye kaka ndenge moko na mwana za kotanga kelasi a commis devant enseignant ebisi ezwa kaye souligner tracer au ba benga marge a ebisi au banda ko koma à partir à suka ligne suki Nasuka pour que on établir ordre na feuille na yo et l'enseignant tanga koya à côté la ceux qui moi na wana azako koma malamu ceux qui écriture na ezako respecter ba ligne ceux qui azako kende au-delà ya marge té akotia est très bien mais ceux qui ezali ndengwana akotia est cotation ya mabe ceux qui azako respecter té même chose ça ami na société na biso excuse o to bengi l'état congolais. L'État congolais a des normes. L'État congolais a des lois. Loi au babengi, la loi de loi. Au ezali source ya droit. Source ya loi. Ba loi nyos za na référence dans la constitution. Et c'est la constitution des pays forme à l'État. Constitution de créer ba institution. Constitution de kaboli bokondi. Constitution de énoncer ba principe ba valeur cardinale aux sociétés pona. Yango moni même dans la constitution ba tia devise justice paix travail et ça ba choix au batu ba pona ba yango comme ba valeur cardinale sur cette constitution et sengi que batu nyonso batosa ata ceux qui ba député ba sali loi il faut que ba nango na cour constitutionnelle batala ceux qui est conforme na constitution ce qui veut dire que constitution est ali pacte social nyonso ko ça na l'état et sengeli za conforme na constitution constitution ngezani c'est la volonté à peuple cristallisée yango mona ki tango to ça qui constitution to si constitution et les cas qui na référendum il faut que peuple a validé ba poser question peuple makanisi eza na condition eza ya yo oui ou non batu ba msu babaki oui bien que zaki na ba bloka mbinga na kati mais batu babaki oui balobi que peuple alobi oui c'est à dire que peuple andimi que loko wana ezali makanisi na ye peuple andima papa non na ndenge basalaki o ba lobi ndenge bango balobaki sikoyo tango balobi yango mbala moko bakei ba promulguer et pas muto azaki ko sala office ya président de la République et comme mbala moko imposable à tout le monde.
Siko, et là que ça passe, dans l'article 74, il y a une institution qui a été chargée, non seulement, déjà au regard, il y a l'article 69, il y a la Constitution, et surtout l'article 74. Moutoumora Loba, je prends l'engagement de respecter et de faire respecter la Constitution. Institution président de la République. Pour tout ça, comme ya batute, pour bailler kassayen ti constitution zama ponaye kusuka ponaye te. L'institution président de la République. À ça la kana na discours na ya sermentation, à lobaka na ko respecter et faire respecter la Constitution. Mais depuis Bokonzo ya Kanyaka oyo Bokonzo ya Bosono baye ba violer systématiquement la disposition constitutionnelle. Pour yaza komona ba pouvoir ou ba pesa yé na institution président ou yaza ko assumer fonction. A omona omukie. Alingi azwango munene. Moi le mo monsieur Félix qui a le baga na Assemblée nationale na devant le Congrès ba to accompagner ngote. Abi quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Moi on a besoin on a ma blague. À peut-être dans contexte, vous comprendre que monsieur Félix il n'est pas dans le domaine il y a physique. Lui, il est dans le métaphysique. Oh, dans la métaphysique, la compréhension, il y a chef de l'État. Il y a président de la République. Il y a des mots tenant la réalité sur le terrain. Pour nous, il y a des gens qui ont David, Saül, Salomon. Non, Abraham, écoute, il y a un cadre de la roi, Azupe ba roi net la Mésopotamie, ba roi wana obiso to ya histoire, il a zo boulé ce que c'est-à-dire qu'il a un pouvoir à plaigner. Il a violé intentionnellement plusieurs dispositions de la Constitution. Si quoi tellement violé salami et comme si quoi le quoi ba comme on normal. Au moins pour attendre moi c'est Ndumba. Dès que il a repéré ça par exemple pour simplifier la compréhension. Attends moi c'est Ndumba za consentante. Mais oyo ezaboité. Ils allaient que tu vas violer systématiquement la Constitution. Ce qui Constitution a qui moi si a sur le européen ça te pour nyonso se beba. Alors docteur Mukwege ya la rapport na ko réparer baso baza violer. Mais oya boye a okokango te pour ba violer tellement Constitution et le reçu les a sous-souté. Ça devient très dangereux. Parce que maman nangai ata na bamboka oya kala, ata bamboka na na ba village. Il y a des choses interdites. Bamboka msuba ko yebisa yo dimanche bakota kazamba te. Bamboka msuba ko yebisa yo mwana mwasi afanda ka boete. Bamboka msuba ko yebisa yo nzeto bakata kate. Bamboka msuba ko yebisa yo bamelaka mayo te. C'est-à-dire que bazwa ba principe et ça que ba sala kate. Neti so ke na mboka nanga. Soki ozaina oza aider a moyibi ba yebisa ka bana nyoso tu ko yibaka makite. Soki oyibi maki moyibi ya maki si la kate. C'est-à-dire qu'il y a des principes que ba peki ça na mutunyo de toi ça là. À partir de les années, mutunyo so yebi ka na maki ba oyiba ete. Pour ceux qui mutayibi ayebi moke ezana ba benga abikila. Mais na Congo eza esute. Puis c'est qui a ko violer la constitution, l'essentiel pour na bango fachibe. Ah keba. So que pas biso mbinzo ba benga ke beto. Donc ce que vous avez beto ambinzo. Et là quoi ils allaient vraiment nangai. Ils allaient qu'on ne peut pas violer la constitution et rester impuni. En principe, mutu soka violer la constitution, il faut la sanctionner. Mais c'est Félix c'est qu'elle a quoi assumer fonction à président. Ce qu'on a article 164 de la constitution. Article 165 de la constitution. Article 166 de la constitution ba biboyi. Ce qui mutu a quoi assumer fonction à président de la République. Na muto ala ko assumer fonction ya premier ministre. Ce qui va violer intentionnellement la constitution, ba la ko be en cas violation de la constitution te ba be en haute trahison. Bon. Siko ya viola kanaye. Ala ko ça na haute trahison. Parce que trahison elle ali par rapport à serment ya zwaki. Alors bi je vais respecter la constitution et faire respecter la constitution. Siko ya ala ko violer na ye. Mais ba to bakanyi na ba munoko. Et puis bato babimpumbulu bandeko babofo na nga benga babimpumbulu bango ba olo bani non so ibo bina ibo Kabila pe asalaki so ibo bina bango boy est-ce que mbali bo so muta violer constitution Kabila pe asalaki baza ko encourager donc référence ba au Kabila non mais bango ba néo kabiliste pour le mo ya sika ba memite
koyiba mbongo ndenge mona Kabila, kokanga batu ndenge mona Kabila, koboma batu ndenge mona Kabila, lokuta ndenge mona Kabila. Baza différent na Kabila, te différence ezaka ya taille. Okuna musumu wa mulayi, musumu wa mukusi. Okuna musumu wa ba miske, musumu wa ba graisse. Et donc ba malonga ya sika eyete. Et devant cette réalité là, ça pose problème. Parce que le mot est livré. La constitution c'est impact social. Biso ba oto limite céder une partie à ba droit na biso na l'état. L'état en tant que mécanisme, l'état en tant qu'organisation. Donc céder une partie. L'état comment kutu na niveau ya koya tina banda kuna biso kozwaka ndamba mbongo biso tozali nango pour que sunga kaya tambola. Siko bato bala ko représenter l'état ba oto sa sou mibeko te. Ce qui veut dire que boche pays na mabe. Ce qui bo oto sa mibeko te conséquence za nini? To komi na anarchie. O en anarchie mokonza za la susu te. O azama kasi akonzami. Alors siko tango yo sa boye. Ozo kolinga bato batosa yo, mais ozo ko tosa constitution o yo bongi otosa te. Et puis on faire exécuter constitution ce qui est na posa nango automatiquement ba révolter ba kozanga raté ba koloba non nangongana ce qui est na masasi mibale muso akoya masasi mine azui et ko créer biso ce qu'on a anarchie et dans l'anarchie il y a pas de liberté parce qu'il y a pas de liberté sans ordre il y a pas d'ordre sans sanction il faut boyer basiko et le roni bolingi yango Kabila kolobeko ça fait la moi Ama Kabila akende kuna esika soka osesengana esika kosesengana asesengana parce que nyonso wane bandi pona nini parce que Kabila ye moko pe aviolaki constitution a komisi Félix Tshisekedi président nanko pour conseiller le biboy bokonze utaka na peuple tant ba olo ba peuple et la loi quantitative c'est-à-dire que ba peuple bazali ebele nde bango ba kosa la volonté na bango ceux qui boza 100 et que 50 personnes va s'exprimer 26 bandimi likambo 24 baboyi likambo 26 bandimi et la kisi ke batutu bandimi yango nde salamaka peuple aboyi ko voter mutu ya Kabila peuple aboyi ko voter Félix Tshisekedi peuple a voté Fayulu Félix Tshisekedi na Kabila bayokani na bondoki na se nzete bayokani bakei ko komisa Félix Tshisekedi président de la bengi deal siko na deal wana ba violaki volonté à peuple. On a quatre la constitution et le ko ezama bekoleka ezali ko violer volonté à peuple. Parce que to ba ki ani constitution ezali volonté cristallisée et comment le ko abasa ngo le ko la libanga. Mutaza la droit ko violer en côté. Mais voilà baza ko violer. Mwana mboka simbola mwa maloba na tozo kele penza pour le saka kayonga moke po sembola. Olobi likamoko olobi volonté ya peuple. Baponaki basalaki. Bango soki basangani baza 26 cela veut dire balongi mais lelo po makambo tozolo belande yangwana yambo to kota la congrès oyo bureau provisoire esali o sembola bato soki ali malamu na mobeko likonzi to pe mabe mais to moni ba député oyo basali est-ce que ezali volonté to pe basombi bango na kanyaka ba o sembola biso volonté ya kalolenge ni o pe ba député basali eza volonté to pe basombi ko somba to corruption to pe na mbano nango. Maman Langai, volonté à ba député, oui. Basala yango consciemment, oui. Mais basala yango na motivation ya kanyaka. Omoni, yo mso ya gabatu mso bakoma, eza volonté na ngai te, satana mutako singai te. Batu wana bakendaki, bapesi bango ba 7000. Kolongwa ndaku na yoti esiko ozwaki mbongo ondimaki. Tango ba proposaki yo bakangaki yo pe na munduki te. Yo moko ndimi olobi na keko za kanyaka. C'est-à-dire vous avez le quoi à moyibi à keko iba a we kolobate ke satana kosio parce que kolonganda kuna oti kokota nda kwa mutu na nzela wana makanise zongaka ya boy a étouffé conscience akei ba député ozomona na bakendaki kozwa mbongo ba zimbongo tolobaki yango ba habité bokosela la bango bino boza ba ene est-ce que boza na sali kutu émission moko za ki na B1 na sali kutu émission moko bazo mutu moko atini zaki nono mais nani comment nani Daniel Safu kulutu langa Daniel Safu atinda ki message et puis mutu mususu un soit des députés o bobenga ba député abengaki atindaki abengaki atpe atindi message alobi soki boana ba preuve o biso tozaki mbongo boya nango mama langa nzamba alala kate polo molimo mosante ke toucher molimo ya papa Nembalemba
papa ne malemba ngongana amelaki te po bolo bakawa amelaka alobi te nga azwaki 7000 te na niveau na nga na kozwa 7000 te nazwi 15000 siko 15000 bapesaki ezalaki ya nini parce que un député oyo alongwe volontairement oyo alongwe na avec conscience avec na volonté na ye moko oyo alongwe na kanyaka te ana posa mbongo te akokende ye moko ake kovoter en âme et conscience akovoter eloko ayebi ke ezali na intérêt ya peuple bafutaka bango déjà. Oh maman. Oh chérie. Et puis 7000 wana ozomona bango ti bazobina wana 7000 ezalaki nda compte te. Babakisaki bango 14000 bakopesa bango 7000 avant 7000 après bakei bazwi kanya. Non, maman, ya lobi na bino kazaki 15000 mais bota la vidéo musu na kopesa wa vidéo wana abi ye mbongo nyonso azwe pa Félix Tshisekedi po andima ko soutenir ye pe ko kende ko conscientiser oyo azobenga conscientiser bato mususu na po bandima kanyaka ye na mobimba na ye azwi au-delà ya 40000. Bon alobi devant bandeko na ye na moni kutuna camarade ne moko po papa Molia bana fa na ipene siko nda longo akenda soki Gombe so wapi anafa na ipene na bana Telecom ba ibi totanga ba ne kasimo andimi alobi mais loko ezali vrai soki to yaki na mboka ya kanyaka te. En principe, le procureur général de la République devait se saisir d'office du dossier parce que ce sont des faits infractionnels. Oh, maman, corruption, concussion, détournement, délit d'initié, nyonso wana tout wana. Yango ne balobi article 150 164 était. Oh, c'est un article. Maman, ceux qui corrompent, ceux qui ba corrompre, ba ko kangayo okoti boloko. Mais pour na ceux qui corruption, azali corrompu. Toi, la corrupteur, le président de la République, il y a une haute trahison. Maman, mboko ezamboka kanyaka. Nenga la kisa la constitution bazali clair. Ceux qui président de la République a corrompre, toi ba corrompre yé, il a haute trahison. Ma kokota boloko neni po mutu akota boloko mutu na ye. Yo kasi ba wela ko nommer juge ya cour constitutionnelle poani. Po ba étouffer le quoi. Et puis l'autre est livré. Peut-être y est moko directement à la concerné. Mais bateau basali ango, ils a banane. Batunaye parce que Molière a lobby que a dû on est sur un salami pour na fachi. A lobby clair. A lobby voilà. Ane ngonga ngo ya kobenga ngai oleke bolo kisaka tant. Na la kisabino ba élément ya komona ke mais c'est y est moko a lobby que oh tu salami le bénéficiaire la li fachi. Kolongwa boke pa mususu et comme isko loko ali kelembate ya mitumi balé voilà ikelemba mutumi balé aki pe pa Kabila boka si Kabila corrompre te bango nyonso balé et pas Kabila pe baliaki ba ici ce que 3 millions de dollars et utaki ce qui wapi na grand katanga kuna et yaki ba pesa ki mais oh bango ba pesa ki et là ki muke par rapport à wana parce que bana ba binini ceux qui ba zui bo konzinyo so iska baza ko luka ba ko bakisa bango Jeep TX. OK siko boye bisangai na degré immoralité bo linga mboka ebonga ndenge ni ceux qui un député ba ko corrompre na 15000 et pas congolais kaka po longola mabunda. Ceux qui ba ebisi et pas ba Rwandais que ba opesa 250 000 aboya bato akanyaka bokonzi ekomi ya degré immoralité ekomi lokola pasteur prostitué ekomi lokola sango ateka molimo alinga mbongo. C'est-à-dire que muto andima a un engagement parce que la fonction à député il allait escaba ça avec abnégation aux en a souci à ça pour l'avancement à peuple. Nalinga kopesa exemple wana ba maman na biso akoko za sombi soso moko atane to somba ba poids 8 awa ba oya ba 800 grammes pour Congo ba soso mne etika pona bato bazaka ba mbonga reto commission o sombi soso a 800 grammes soki maman yaka tango na tana ndenge basaka former et bimaka 8 morceaux non mais 12 ans là pour kati o sangisi tete o chacholi mais oya est-ce que misi net 8 morceaux ana bana 8 na mobali na ye osutuka bwache mobali mibale azuba na moko ache musuni moko bakabola oyo etika ya pese ba msu ya zangi ali ata soupe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que na bolingo ya bo maman azali prête à se sacrifier pour que les autres mangent. Biso
biso ba oyo bilenge o ba sacrifier biso ba jeune congolais to luka misala to zoate biso ba to linga to zoata ba fois ya commerce to ça commerce biso ba oyo to ça na fonction publique biso ba oyo to ça na armée to luka le minimum to zoate. En principe, bango déjà le corps va comme à 13 000 $. Bango ko se laisser corrompre parce que mbongo wana les mbongo ba jouer en quelque part. Yo ka si muto a corrompre pas mbongo musika? Est-ce que parti wana yebana ka batu mbongo? Kamo. Ba jouer en wapi? Kanyaka yotika na mbongo à l'état. Maman, zoa 7 000, tout chaka 10 000. Multiplié par 285 députés. Tout chaka 290. Pour voter, 290. Tout chaka 300 députés. Oh, bah, pesa qui 300 multiplié par 10 000. Vous imaginez? 300 multiplié par 10 000. Maman, ça fait plus de près de 3 millions. Mais gratuité, c'est super plaire. Mbongo wana ba pesi ba juwa. Il a kisi ke ba zwa kambongo. Mbongo ezali. Mais bazali incapable de futa ba enseignant ba bi ke mbongo ezate. Mais pour ko corrompre ba député, bu futi ba mbongo. Et loko esengeli boye bezani. Ezali ko ba pasoli pacte social. Ba valeur obiso to ba ki to défendre ezali sous-souté. Roulage azwaka kanyaka mututo aza komona. Médecin kanyaka. Enseignant kanyaka. Soldat kanyaka. Ba soi-disant ba konzi kanyaka. Ba juge kanyaka. Ce qui veut dire que to commune en monde ezali pollué parce que ce côté une définition de corruption et la qui c'est une pourriture et loko eza ko pola nde ba bengi corruption. Tant au mona kanzoto ya mutu ezali wana et comme corrompu ya ko pola. Oh, à ça la structure mobimba lutte contre la corruption. Maman, ezali moya pe ya ko créer misala pona baninga. Est-ce que vous que M. Félix Tshisekedi a le président à Liboso depuis Congo et Banda a le parti na ezali parti à ba corrompu. Tant que ba Congolais bobo ça avant. Tant que ba kenda ki ko sala élection à sénatoriale na Kinshasa. Ba député à IDPS ba la ki so 12. Ba bimisi 0 sénateur. Ba jeune ya IDPS wana ba bimari na ba tumbi ba pine ba boma kutuna ba kufaka na période wana. Monsieur Félix Tshisekedi yamba bango na présidence. Ba suspendre ka installation en Sénat. Qui mususu yango na Félix Tshisekedi asalaki. Ba suspendre ka installation en Sénat ba bili. Il faut ba initier enquête. Parce que ba député ba sénateur wana ba leki na kanyaka. Suka salaki nini? Ba fungoli sur mesure parce que comprendre qu'il y avait la constitution. Enquête ezaki aboutissa tête lo ba éviter. Conséquence ezaki nini? Ba même député corrompu ba votaka ba gouverneur. Oh, maman, bon, gentil, abima gouverneur nani. Quand ba député corrompu ba voter ba gouverneur. Monsieur Félix Tshisekedi a été reçu par le Congrès. Assemblée nationale na Sénat réuni en Congrès. Ba nani? Ba sénateur bazaki o ba corrompa ki ba député ya parti na. Bozako panza, bobomi mboka. Ba valeur cardinale, ba valeur mboke bongake fanda, eza isusu te. Fondation à pays et la makanisi et la libre valeur ou a idée force ce autant exposé des motifs autant préambule la constitution autant article 1er tina article 229 beaucoup se rendre compte que nyonso et l'obama na constitution et autant article 5 oh et l'obama na article 5 et autant exposé des motifs na préambule ba makanisi to bien a les idées force oh to ba ke to bunda pona yango et même atombwa nyonso et beba détournement exact ça. Article 62 bon article 62 ezali en fait so aujourd'hui article 11 tina article 67 ezali ba article ya ba droit ya la population droit de la femme droit baza ko spécifier ba droit selon les secteurs et je crois que yango ezali ko énoncer ba grand principe wana ba idée o ezali comme ma biso na mieux-être. Parce que l'État congolais est salama pour le mieux-être. Ils ont un devoir sacré aux Congolais surtout Sengeli à respecter. Mais bango baboy ko respecter. Papa les motos a beaucoup devoir sacré. Moto balobi mobeko le conseil le bate moto moko alikola mibekote ni nete décider la loi. Voilà. Mais ce que moto comme il kolombano na eza nini na mboka. Soki to yaki na état normal. Engaza na boloko. Mais le quoi to ana boloko.
non seulement boloko me kolongwa na bokondi et puis ndenge ezali wana il faut baza disgracier, c'est-à-dire que baza bateau babwakela bango soni ya libela. Et en réalité Muto a se laissé corrompre au niveau de la sommité de l'État. Muto a la kisi kanyaka ba sanctionnaka ye monte même progéniture na comme sou ba koloba papa na zaka moyibe ko koma sur na fonctionné. Mais na moko ba anti valeur. Au lieu que bato va défendre la valeur comme ko défendre kanyaka mbongo. Biso to otamba mama, biso to otamba na nzela na ibi mbonga mutu te na lembonga l'État te na futaka pe impôt. Ngai na futaka pe impôt. Na ko tambwa na nzela moyibi moko boya nouveau riche akotambwa na mutuka o ayebi be kaza na mbonga moyibi amoni penda ba flaque 2 ezali ayebi penda konyata mai na nko po bebisa Alain Boloja et pas kitisi vite atali aseki apa mati akei maman ngai ato finginga mobola vaut mieux à pauvre avec les peuples que riche ya mbonga moyibi. Et puis ba ta sonité ba komi ko ya ko lukara bat na bandako vraiment oh non mais Alain Boloja ozana mwasi wana bana yo muto kobongisa mboka te fayu ya komi muto akala espoir ezali te yaka oza 5000 yaka oza 10000 yo zaki na mbongo pesa watu ba 10000 yo ozobeta makolo kobanda limité ti ya centre ville na makolo na lipapa ya la gomme bokomi ko ya ko proposer watu ba mbongo et vous pensez que mutu nyoso azali faible devant l'argent? Il y a des gens qui ont été bien éduqués, monsieur. Bobo Sanakelo Kwanate. Tout le monde n'a pas reçu la même éducation. Les gens ont à supporter. Pour ce que ben ndenge ya bomoto to vous appelle mbongo. Mais to boya ko sa mbongo ya mabe pourquoi? Na boyi ba na ngabali ya mbongo ya masumu. Chaque fois que ba fonctionnaire baza ko le malibabe. Bomi to na ata question te bana nyonso baza ka ba mobutise ba kenda. Bamsu ba koma ba kizengi, bamsu ba koma koteka ba bangi, bamsu ba vie beba parce que boliaka mbongo ya masumu. Voilà esika mboka bo memela biso. Ba valeur eza esute. Ba référence. Merci mon mboka vraiment likamo papa la lobi na banzi bozo ka ketwaka même esprit parce que et ali biloko na yebisaka biloso eza pona kanyaka mais biso to lei mais to lobi vo meto kufa na honneur wana. Yango to sola ksebilo ke to za na même esprit ata ya za bipai la bipai pour sécurité na mboka tala ba ku ya boyenga pauvre moi soki bazwi biso nyos to bana ko tamba ba bomi biso bozangi balobeli bosungaka po ete to telema ngwi to tia misolo po to libérer mboka to komi na suka congrès ba convoquer yango na bato ba bango provisoirement papa Alain est-ce que sengela bango ba benga congrès to sengela bango ba salande maponami ko vanda la bango wana eli anini ba vandi libela c'est que ba bango to pe provisoire wala bazoko sa peuple maman nangai congrès ezali un impératif constitutionnel il faut salama mais eloko ezali vrai ezali bato ya maele ba comprendre monsieur Félix Tshisekedi alaki na souci ya kosala makambo mbangu parce que eloko ezali bizarre ezani basaki nyonso bakende ko déposer pétition contre Mabunda et son bureau le samedi bayeba ke ya ko déposer c'est le kaki ba insister ba bengi greffier aya ko réceptionner lettre mikanda o batinda ki bureau ba croyez que c'est la lundi mais ba boy ko za lundi bonga sa ngo ka samedi parce que ya ngazo parole dimanche ba sala ngo na désordre magamutu ya corruption ezaki na kati balongoli bureau sans tenir compte na sensibilité à dossier parce que logo sengé batu baeba tango bolongoli bureau le bureau qui entre en fonction n'a que pour mission d'exécuter les dossiers qui sont pendants ba dossiers d'aller en cours c'est-à-dire que libérer peut-être bambongo ya ba salaire et comptant mais seule mission na bango ezali réglementaire o yebani c'est d'organiser les élections pour que le comité définitif ait pour convoquer élection, il faut pas convoquer d'abord l'électorat. Ba convoquer l'électorat. C'est-à-dire que de tout que non, il y a élection. Ba pesi calendrier. Na calendrier, il faut pas déposer ba dossier. Il faut pas traiter ba dossier. Ce qui va si traiter ba dossier, il faut pas publier provisoirement les candidats. Ba tout ba recolter ba recours. Ce qui va si ba recours, la liste définitive, il y a ba candidat. Après si ba pesi jusqu'au programme il y a campagne. Batu basali campagne basi ici ba convoquer siko scrutin. Batu ba eko voter. Basi siko voter scrutin en ce moment-là ndé ba eko installer élection. Maman bali ete batu akanyaka. Batu akanyaka. Tango basi ici le bureau définitif ndali capable d'engager l'institution en dehors de l'assemblée. Le congrès, il a l'Assemblée nationale et le Sénat.
des réunis en congrès. Mais le bureau provisoire n'avait pas qualité de convoquer le congrès. Mais ils ont convoqué. En principe, le Sénat convoqué. Parce que le Sénat n'a pas de problème, il y a un comité provisoire. Parce que y a les bureaux provisoires. Et puis, l'autre, ça n'a pas ces années. Pour l'année, il va s'arrêter en mois de décembre. Parce que l'autre, tout va la précipitation. Parce que les 15, la session ordinaire, il faut se clôturer. Ceux qui vont l'équipe un jour, va violer la Constitution. Il y a un moment, il va sur tout. Mais c'est fait, c'est qu'il faut le pour ceux qui va salir que le Congrès ça a maté. Pour la raison, automatiquement, Félix Tshisekedi allait violer la Constitution parce que la Constitution oblige à ce qu'il y a le baga chaque décembre avant la session va clôturer. Vous comprenez? Parce que ça a un pour la Félix Tshisekedi. Bureau provisoire est convoqué le Congrès. Bureau provisoire, provisoire est convoqué le Congrès. Et ça a mawab. Et va violer le règlement de la banque intérieur. Ce qui veut dire que banque va violer la banque. Bako luka formi non voilà tu as na kamoko tout ça. Non mais quand on a bino bat bokeyaki. Mabunda makambo bo baki bo reprocher. Bokai pe ko longwe na mois d'octobre. C'est ça. Bolongwa qui était pour ani. Basa ma mbango passer mais je vais c'est que na kanda il faut ayo ka silo la ka moi ça ma mbango pour ça makamu na esprit wana. Ngonga basali ba ko comprendre que ce ko est bloqué. Et là on peut battre baza ko bossa na te. Ba na démarche ya kolinga kolongola Premier ministre. Boye bango que session en mars. Na session en septembre. Des sessions ordinaires. Le cas va dans difficulté, il faut pas convoquer une session extraordinaire pour na bureau. Tant qu'on va kolinga bimisa bureau, ils vont dégager l'argent parce que session extraordinaire, il y a une session moro spéciale. Il faut maintenant commencer à payer, prendre en charge les députés qui sont censés avoir vacances parlementaires. Beaucoup foot à bango ba frais moro supplémentaires, beaucoup soit peu bimisa sous mbongo. Tant qu'on va aussi ça. Na mois de mars, bakoya siko ko traiter makambo ya ilunkamba. Po bakolinga ba longola ilunkamba parce que na mois de mars, ne bakolinga ba dégager une nouvelle majorité ou ko pousser bango ba déchoir le premier ministre sera démissionné. Tant on va déchoir ye sili. Bakolinga siko va travailler d'abord voter des lois et faire en sorte que fonctionnement bango soit normal. Bakoya ba longola premier ministre. Après ça si ko longola premier ministre ba dégager majorité, ba ko proposer maintenant candidature à Moutou Moussous. Moutou est-ce qu'on n'est pas M. Félix Tshisekedi qui assume la fonction à président, bien qu'il n'ayant pas été élu, à cause de ce qu'on acte à nomination. Tant on va ici, bako Lucasco ba Luka, ba partenaire na bango ba takanyaka oyo ba bemba et consort, ba wanda ko pesa ba nombre pour no kabola poste ministériel pour que ba constituer gouvernement. Ngonga la session en mars et kangamate et kangami. Après deuxième chose ba osani, ba convoquer session extraordinaire. La violation c'est non, bah convoquer sous session extraordinaire. Parce que session extraordinaire, bah il va convoquer ce qu'on peut avoir ça à bureau et qu'on a en janvier. Entre janvier ou février. Session ordinaire na mars. Après pour convoquer sous session extraordinaire pour la colinga investir gouvernement et la session ordinaire en septembre et d'aller pour la ça budget et consort. Ce qui veut dire que l'année 2021 et qu'on a année à bas troublé. Il y a une instabilité institutionnelle. Et comme ça, est-ce qu'on a eu 3 ans de perdu parce que 2 ans, l'émission a gâché. Puis c'est en 2021 qu'on a gâché. Donc on présentait le budget en 2021. Budget en 2021 avec des tractations. 2022, on a passé à l'Assemblée, on a quelque chose. 2023, élection. Vraiment. Mandat mon copain à Tchanana, ya boule ya tinate. Et puis Moutouana, ça a colinga ça dans les années. Il y a la majorité parlementaire. Pour qu'elle la maîtrise, il y a la réforme. Et puis, il y a la maîtriser le cours constitutionnel, maîtriser le CENI. Pour que la majorité parlementaire et qu'on peut savoir déjà droit, il y a 6 membres dans le CENI. 6 dans le CENI. Et puis, il y a 3 il y a la société civile. Il y a corrompre le pasteur pour que le président à CENI. Il y a 7 sur 13. Soit-disant opposant. Oh ba Moïse Katumbi ba bemba et consort ba Tshisekedi kabiliste wana. Bango ba kolinga sko ba défendre, bango ba so majorité, il y a opposition parce que l'opposition est allée institutionnelle, elle est allée opposition ya bango. Ba ko sangisa 4 il y a opposition na 7 mama bango nyoso ya ata mbote zaka kanyaka. 4 il y a opposition na 7 ya bango et ça a déjà 11. Ngonga sko bango ba gérer seni. Na cour constitutionnelle, M. Félix Tshisekedi a droit
anomaki déjà 3 personnes au yaye. Sans compter que tant que Kolinga va faire partie le bureau on a la majorité dans l'Assemblée nationale, bah déjà on a droit à remplacer 3 personnes. On a niveau ya bango kuna. Ce qui veut dire que na kati ya cour constitutionnelle à cause de peu aller sur 9, à cause qu'on maîtriser 7. Oh maman, ata che kombo ya mboa na koleka. Parce que bango bakosa elongo est-ce que tu sais que nani kabilo nani kabilocratiquement élu et comme tu sais que démocratiquement élu afani maman ata changer constitution pour que mandat na comme indéterminé akosa yango parce que batu nyo to bazali batu akanyaka batu so abate botika Félix Sekela eko bunisa ba Rwandais wapi yango boni bilo lokuta boye maman Félix Sekela ko bunisa Rwandais ndeni azali partenaire crédible ya Kagame est-ce que mutumo azali Rwandais ko le Kagame azali ayamba babizi makamu wetu mabe ayamba bao nyoso tout basaka na Laurent Désiré Kabila mabe. Ce qui veut dire quoi? Le Congolais ont choisi de mourir en silence. C'est ça la réalité. Et ça soni nyoso tout obunela keika pamba vraiment bitumba nyoso to sali ekei boule keika boye. Et puis Congolais so mona lokwa so mona te ba misi bazo benga maman océan botika enano bocha mafuta la mai bocha mai mais ça c'est quoi ça? Maman bato ba melaka vende ba chaka mai na vino nga melaka masanga te. Et loko ezali vwe na koyiko ndima jamais na ça la peuple nga mabemba ya mibali. Souci na biso la ligne eza na posa à changement. Ce qui bomoni ki fachi yango ya bino obenga ka be. Aza na posa à changement. Ah ça le faut à respecter volonté à peuple. Vraiment. Ah vous respecter ta loi, ta constitution. Yo so mona bureau provisoire et convoqué congrès. Et loko zo kamusa ngona violation mokwega yande kokobongisa mboka pour violation leki. Eza passe. Papa leto comme la souka nino ko yebsa peuple congolais. Souci nanga ezali boy. Peuple congolais prend de conscience. Ba libérer le peuple té. Ba sunga ande peuple à se libérer. Il faut yemoko se prendre en charge. Bato ba supporter Félix Tshisekedi. Baza différent na bato ba supporter Mobutu. Baza différent na bato ba supporter Kabila. Mais ba kanisa ka bango baza différent. Ba différent té. Pour ceux ezali makamuna ba intérêt na bango ba bossa na peuple. Monsieur Félix Tshisekedi viole la constitution, bato ba lo baté. Monsieur Félix Sekedi veut chambarder l'ordre constitutionnel et institutionnel, bato ba lo baté. Et bato baza ko prétendre ko défendre ye, baza ko linga ba pesa ba raison. Lelo ezabino, lobe ko za abino te, bo supporter. Pour biso pe, to kotika ka pe jamais mutazo biso akomisa biso le ko ba meme. Biso na yoki ba makambo ebele na kolingana lo bango ate noki ya osala promotion na bango. Mais on sera surpris ba bikolo kabwana. Bilan ya monsieur Félix Sekedi. Boyoko kabula mboka eza passe o biso to laki ko bunda pona unité to bana ko luka vi mo bimba yango ne bani ko beba ngana ndako nanga to na 3 bikolo vraiment tango bomema biso ba débat ba bikolo na bino na boza ko déranger et bato msu e créer ba frustration boko kama un jour katanga e katani boko kama un sur les deux kasa e katani parce que bato ba sala sécession ezaka bango mi balé wana et komi ko kola sur makasi oyoka bakatange tayi grand katanga baza ko bakebiso neto financaka Congo mais il faut to vivre biso moko bakomi na tanasa kolinga basangana bino pe boye pe bosa ya bino grand Kasai batu pe abandu basaya bango grand bandundu batu pe ya province orientale grand oriental batu pe Équateur grand batu pe ya Kivu grand Kivu mais mboke kabani Congo bazangi pe royaume Congo mboke kabani tout ça pour ani bolingo ya kanyaka. Et puis vous attaquez bozu ata bokonzi ya mabe yango bosa ata pour intérêt à peuple. Non. Voilà mboko bomemeli biso eza soni eza passe. Tokotia bino na mabondeli, tokotia peuple na mabondeli, ngai souci na ngeza ka peuple ya nkanda. Amen. Muto pena est prêt à se sacrifier pour sauver les autres. Amen. Au moins boko loba nyoso boko loba. Muto ka Mamadou Ndala atika libérer na milimo ya bato. Et kokoma et puis karaté. To promettre bino que to la révolution na mboko. Bino tout bolungwa. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Je vous présente mes excuses. Voilà peut-être Zaki Malobala biso pe mo na mboka akitisi yango pe ndenga na lobaka bolinga te. Dieu n'est pas contre makambo oyo. Boko kima. Boko longola mboka oyo. Bo salo bozali ko sala. Nzamba zotala. Toza ko belela epe to ko bunda tozo lembate. Yo mona ye ko Congo. O landi émission oyo. Zala motema ya bolingo, like yango, partager tindela bandeko. Poete ali makambo eso longola yo la boumbu. Makambo eko bikisa yo na libota na o mobimba.
tozanga ekolo te. Félix azali mobomi na yebisaki bilo mokolo Félix akosala loka malamu tokokata Biblia po ete nzamba akosaka te la telema lokola bakuka kasi yango bomoni bureau provisoire eza organiser congrès o bakosala na mikolo oyo na sima na yango viole likola viole azwa bokonzi po la yeboko akonza biso seko la seko mais Yesu ayaki abotami akufi amati likolo bokaka yo moto atika yo za seko la seko lokuta mokili ali ndenge atana pongi atana nzela atana likolo tokoyika kokutana mais biso ba congolais toza déterminé ya ko libérer Congo pour soki tokei bana biso babika malamu. Merci na bino so vraiment bosomba fidélité ya ko lande biso to le belamboka Congo matondo ba komela bino bande ko la biso toza la posa elisungi la bino vraiment nga nazolo ba toza la posa elisungi financièrement physiquement, spirituellement. Prière za makasi. Bon mi buli sa psaume 51 za wana. Tozo bundela bato bazala basim kabbalistique. C'est des sorciers bande kolanga. Alors il faut boza la capire pour nzamba yo kalibondela psa oka kalibondela moto masumuté. Biso toza la capitale boso yani biso. Boso nga biso vraiment. Pona nini? Poto tambola, foto tambola toza la katuko bia. So to la ngote to tambola te. Poto kuta la boye. To lo bala bilo boye. Il faut toza la ba moyen. Poto zo bata makai siko to koloba to bimi moto la motakei. Alors so toza la ngote boko yo biso te. Tozokuta na makambo ebele mais toye kolela te soki toyebisi bino te tokoyebisa banani tokele pa bandeko wana biso tozala temps wana te kaka biso na bino to bunde to boy na suki nanga awa que Dieu vous bénisse bye.